tout le monde allo téléphone, il fallait pas. Il y a une journée au sala 1 million de vues. Et puis tout le monde maestro Fabro, après une année au clip Nzembo bien qui mon peu tout le morceau ya Nzembo. Non, journée il fallait sali 500 000. Mais dans 6 heures de temps il fallait fabriquer sali 800 000. Amba fi wana na omo mona ke baby. Baby, mutu na mutabi ke vi na ngeza ya solo bien lokuta. Na solo bi présent fallait pupa betaki polo. So bi maye so fabo. Ba défendre Congo makasi. Oto yebi ke mutu mo mtakanya. Te ba défendre Congo. To tsa ba on a polémique te ko likele bango polémique te. Ba défendre couleur ya Congo. So ko taki nde maye so contre Camerounais moko. Ah, so taki fallait pour pas contre américain moko, to Camerounais moko, to Nigérien moko. Ah. Ngalo zo lo ba ke ba musicien na biso yo. To tiko sala bango ba polémique. Ils ont bien dit, ba Ferré, ba Fali, ba Nani, ba Maestro, Fabo, Héritier Gouti, tout ça la bombe polémique. Tout ça la bombe polémique. Té, tout ça la bombe polémique. Mutuka bi album to c'est pas album parce que baba musicien ya Congo, o ba o sala bien en mboka mpaya. Vous comprenez? Au moins de vie peine en polémique yo photo tika. Pour ennemi biso ne sikate. Ennemi biso ne sikate. Au contraire, tout est zone ici, biso ciment. On a biso, on a biso artistes et musiciens qui ensemble alors autour raté trophée na habituel. Oh, ya solo. Avant 2 jours au Innocent, à nominé et puis avant trophée na tout le monde a une intervention fallait pour le baki. Métier c'est très difficile un Congolais africain moi le français francophone à Zoa métier parce que la favori la bateau ba anglais. Eza pena bongo. Baza pena bongo. Donc sur le bar français comme bon ba bata anglais ba beta ba english na bongo. Ba pesa ote. So tali bien otali innocent na muto ba wele ne trophée innocent. Ndenga système aleki. Ndenga système innocent leki. Mais bon ba tali ka ke to pesa ba peto donc on comprend. Donc faux. Courage na innocent. Les gens sont innocents. Quand on est battu, on est battu. On est fallait le battre. Mais innocent, on s'en fout pour la monter, on s'en fout là, il y a on a payé. Fallait au comme on a que ça là comme le parce que innocent au boulot au bon motif. Innocent courage na yo. Yo za o ya biso binisika, o ye na mupepeno makamno ya bien. En tout cas, courage nzamba aido malasima. Na bateau ba ya ko sala ba bike mabe et comme bike bien. L'artiste, c'est l'improvisation. La honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Salut à vous, Mbote Nabino, on se la serviteur Nabino, na mboka Benji Bendomane, gros site de la presse congolaise quand retourne na boulot na biso ko sala. Le meilleur na bagi YouTube ba kolo no baza ba kolo YouTube, papa YouTube yeyo. Benji Bendomane, bonjour à tout le monde. Mbote na ba yeto baninga ngai. Mbote na kolo nzamba sali ke na la muka boye bien. Mbote na 11 mois na nga bandeko na pesi mbote. Ngai habitude on pesa bato mbote na pesa ba mbote lisusu. Ebele na code mondial ya Willy Mosheni.
Igo. Kindondo aussi. Kindondo c'est de Paris. On a quand à Peggy Bokele. Actualité n'oblige, actualité, tête au bimite au Luka. Chef d'état-major, Patrick Akol, c'est mon machine depuis Palais parce que tout le monde a un message aux les cas sur internet. Maison mère en scène bientôt là déjà, retour à maison mère. Pour mettre à un niveau Schengen, tout le monde va fixer, non, va fixer date, mais va annoncer déjà qu'il y a une grande concert au niveau Australie. Tout le monde a. Tout le monde a un son dans un concert déjà chaud. Il y a un peu de papier de c'est bon machine parce qu'il y a 9 filles. Et puis il y a l'accent non 9 filles de banda il y a des américains. Après on a Chilo, on a Merveline, on a Shekina. Donc ma ligne d'énergie. Bonjour. Bonjour. Bonne. Benzos. Yokando monit. Nzamba zo batela biso. Et vous avez un palais, il y a l'américain, tout, il y a encore la langue déjà. Et là, c'est côté qui des hommes, il y a au moins côté. Il y a la moindre qui est mère, d'abord mère pour. Mère santé qui toque. Il y a des devoirs, maman va faire ça, il faut balayer. Il faut y aller sous moi, il faut y aller. Et puis tout le cas, il y a mobile aussi. Donc, azane bien, santé qui toque, comme tout normal. Ngolu ya nzamba azobatela biso. Côté ya wenge musique à maison mais on a peu famille oyo ozwa déjà adaptable basi ba vota déjà neni famille wenge musique à maison. Maison mère déjà toujours pépère, santé à Hugues le roi de la forêt za kitoko. Santé à ba musicien za kitoko yo dika changement ya climat. Moi ba malaria zoya na mboka na biso mo ba ngunga nde ezala kana. Yango ezalaka nango bonjour malaria mpona biso tobengaka yango bonjour. Donc moi bamisa ndamda babelaki mosusu bazongeli déjà lelo comme dame, donc c'est ça quoi. Attitude oyo bino bozwi toloba lelo yanga ivi ya barépétition ya osala en ligne mpona bafanatique yango baza confiné na palais parce que tosi na pongoni oyo déranger bato tokobosala yango te malgré tout badéconfine mpe mwa ndambo ba quelque chose siko stratégie ya nini siko cette fois-ci au côté biso bafungoli neti Gombe bafungoli neti barestaurant bafungoli stratégie eza nini mpona bafani na bino création stratégie mosusu te to bozalaka na système en live kaka batala bino kaka na bandako. Ouais, parce que ndule no bafungoli te bazongisi na ndule te bazongisi barépétition publique te. Donc barépétition ezalaka populaire bato bayaka kotala nini oyebika nde esenaka bazongisi yango te baconcert public banini bazongisi te le bazongisa yango na si fanatique na biso bakoyeba déjà makambo eleka parce que tozalaka toujours kotravaille en coulisse. Donc tozalaka toujours na Mami Palace na 14e rue wana kote totravaille bato bakokota te emettre toujours parce que coronavirus eza toujours na esili te mokolo nzambe akolobaka halte comme nzambe azobatela biso na mona bonne santé nga mpe na santé ya bien fo tokumisa nzambe wana parce que fanatique na biso mpe fo tobatela bango na mosika il faut kopesa bango conseil faut pas bazala kote ya kosangana bato ebele malade ezali donc tozela mpena bapesa mode ordre mpena ke malade esili malade eza te wana. Retour en scène, musique à maison, mère, tout le monde a la page. Comment, bientôt là, Werenson, retour en Schengen. Maintenant, on va tirer date. On va soit pour tout le monde qui est 5 euros, on va faire un ticket à maison, mais on va se faire un monde. On va décider, on va se faire déjà calamé, maison, mère, raison en scène. Mais si on peut pas tenir à tout le papier, c'est bon. Est-ce que ceux qui ont besoin de niveau à Schengen, on va pression, oh, il y a des gens qui ont besoin de ça, pression, il y a des gens qui ont d'autres retrouver sur une retour il y a maison mère en scène niveau en Europe. Non, c'est en Europe en tout cas bon. Ngai na otumbi le lobby mais ngai nga wo kama pas big boss le roi de la forêt. Comme ça na oya pena na lobby on avec précision. Si bango pena ndeza sema. Bo eza na bon. On a rôle bazaka. Il y a ma rumeur to eza ni kambo bo proposer na ba fan na bino. Parce que ba projet ali to ozo na so sur le centre to ya na Paris. Il y a la souhait, il y a partout pour mettre un concert à danser. Mais la minute où on est, précision dans les athées parce que malade des années. Malade des années. Nous avons annoncé en avant, on est seulement au bête, attends, comme calme, attends, sur la 2021. La surprise est belée. La surprise est allée.
fanatique à maison mère à sepela ba surprise eza belé nga la avec le roi de la forêt la scène ga papier à Parc du Prince madame surtout on a tapé ba Parc des Princes voilà parce que Zénith non Parc des Princes c'est Zénith et l'équina donc il y a un des salles donc place où na sera il y a mon nene ko leka parce que fanatique à maison mère azana souci ba mona pression oyo lobi na to ya nango moi tu beta ko double Zénith au senti na to ya na pression chorégraphie na makambo susu donc ba fanatique ba rolela chorégraphie to ya na ba système de ya chorégraphie musique chant chorégraphie musique chant na kata scène to na ba système ebele to na ba chorégraphie mususu ba ya système ba acrobate to na ba chorégraphie ba parasoleil ya ba kit donc to ya ba chorégraphie ya danser auto sali to bomba to yuka ko côté moi représentant bat balela donc c'est ça quoi album la mieux auto bima oyo et là sur le terrain parce que tant o bimi après to za ba makambo maladie oyo to na formidable et moi on a senti formidable to abi moi senti on est ni o mikolo comme maman ba vie parce que bino pe o sanketa pe na likama ba vie yango parce que ba vie oyo ba to ba se plaindre nango ça la ba discussion en musique et ça bon la bino ne bimbo to yo kateke puis quand là le batam si nzembo na comme il y en a 1 million de vies 800 vies pour na beaucoup ba vinde mute simbi internet pour l'instant et simbi musique après c'est mon de machin parce que côté na pe côté na bino musique maison mais botal rapper maramba ba vie en tout cas maramba vie wana na momona ke baby pour bato bon mutula mutabi ndia osala oya ye o aye moka yebi ke mutula mutabi ke o ya ngeza solo o eza solo ke via le kuta peza la ya solo pe le kuta peza la et belé donc c'est belé donc na kota kuna te mais ya wonem déjà l'actualité parce que ne peut pas auto bimisa album parce que générique na mine combien de vues parce que tout le monde a sorti il y a générique awa oui ça l'irage il y a la journée on a des journées la journée on a 48 heures pour ça 1 million de vues non voilà tout le monde allo téléphone fallait pas la journée on ça là 1 million de vues et puis tout le monde maestro Fabro on a mis ça bon après une année au clip nzembo ba bengi mu pe to ba morceau ya banzembo alors il pas mis ça qui lobby fallait bien ici le lobby ya yo bimisa journée qui met na une heure dans journée moi qu'on fallait sali 500 000 mais na 6 heures de temps fallait fabriquer sali 800 000 quand il y a ba vie oyo do troublé en tout cas na pesa bango ka ba bonne chance parce que baza ba musicien congolais ya biso ya Congo eza toujours honneur ya Congo donc Oli kamba ba vie olobi ba somba parce que ba somba ba vie te ngala bi na mamba somba te nabi kaka mutu na mutayebi ke vi na ngeza ya solo bia lokuta donc ngala bi te ba somba na solo bi présent fali pupa betaki likolo so bi maye so fabo betaki likolo ya betina ba na espace à 5 heures de temps na 4 6 heures de temps malamo ba défendre Congo ba défendre Congo makasi to yebi ke mutu mo mutaganya te ba défendre Congo ko tsaba on a polémique te ko likele bango polémique te ba défendre couleur ya Congo soko taki nde maestro contre Camerounais moko soko taki fali pour pas contre Américain moko to Camerounais moko to Nigérien moko wana so comprendre ngana zo ba ke ba musicien na biso yo to tiko sala bango ba polémique ezala bien te ba Ferré ba Fali ba nani ba maestro Fabo ba Héritier Gouti toko sala bango ba polémique te toko sala bango ba polémique te toko sala bango ba polémique te mutu ka bi album to sepe na album parce que ba musicien ya Congo o ba o sala ba o défendre couleur ya Congo pe bien en mboka mpaya vous comprenez so za ba Igo le roi de la forêt ba JB ba Kofi ba nani ba Wazekwa
nani su na rocha su banani donc vous comprenez c'est la couleur ya Congo tout le monde au moins de vie pene ya polémique oyo photo tika bon ememi biso ne sikate au contraire tout ça nous biso sima tout ni sima ça la rotan sur pas chez moi là sur moto nana ni ba camarade ba kabwana ba mo ça la polémique ba so na ba discuter eza mabe ya osakana te mabe donc il faut tout comme appena musique fait comme na Congo kakola ke concert ya Kingani kakola ke tela pe concert ya nani bo kakola ke tela concert ya nani bo c'est bien parce que toza bandeko toi bandeko banga 12 c'était tant sur la mission on a pas 12 na bon kakola exemple sur concert ya Kingani bo ba ko kotsa kakola ye ngani to wana te ko kotsa concert na mamwana kuti sata nga kuna kena repetio ya fali pupa na beta kuti na kobeta baboya te yepa yebaka te na nde na kota kuna kati ayebaka te ya fa kuti nakende yango mede fois vous comprenez donc ayebaka te lobi mpo mwa bekokakola kotire pa fere et ça là tellement bien parce là on va casser nabiso na yeba pa muta beta ka dur mona petit frère na ngai wagadugu nataka niko na sanga tellement na dur ma telemi ba na vandi na beti ya ngona ma mtozo luka to sala ba 2021 ba 2022 tozo kende to mata si bolinga wenye musique ya maison mais yepe ka kolo na souci un jour bozonga bon terme ndi bozala kala nazala na souci wana makasi parce que ezalaka baconseiller kaka entourage biso bamiso bato te entourage kaka on basala baya osouffle biso na litoi wale mbongo ya Kingani bien yo il faut boyaka kaka ye wale mbongo nani bo bien yo faut boyaka ye non c'est bon les machines tout le monde moi na biso ndeko na biso artiste et musicien ensemble allo auto raté trophée na bitu oh ya solo ouais auto raté trophée na bitu avant 2 jours au innocent a nominé et puis avant trophée na tout le monde a intervention fallait pour voilà le baki bitu c'est très difficile un congolais to africain mo wala français francophone azoa bitu parce que ba favoriser ba to ba lo anglais c'est que bato mosusu bachisaki fali po pa aza contre innocent non yaya eza pena bongo baza pena bongo donc soki olobaka français comme bango babata anglais babetaka baenglish na bango bapesa yo te so otali bien otali innocent na moto bawelene trophée innocent na ndenge ya système aleki ye na ndenge ya système innocent aleki ye mais bango batali kaka ke topesa bapetio donc ocomprendre donc faux courage na innocent eza nango innocent te eza kaka nde bato wana nde batrika yango moni fali alobaki yango mais innocent ta mosusu azwaki mpe mabe amoni ta mosusu fali alingai te yazwa yango yango bapesi fali akokoma kuna kesala koma nani kuna azwa yango te peut-être ozocomprendre donc nga na ndimi te ebimi nde na monoko parce que innocent kobula yango bongo te innocent courage na yo yoza oya biso bimisika oye na mupetemo ya makambo ya bien en tout cas courage nzamba aedo mbala sima na bato bayaki kosala babike mabe ekoma bike bien courage na classe mpe yalaka te okozwa mpe okozwa te okodouble mpe ozwi donc eza normal déjà bien yango eza kaka akomi ti kuna bien nango ka yango wana un congolais ya liboso ezalaki fali ya mibale ye innocent donc bango batimbelike batrikaka biso bacongolais parce que fali alobaki wana bulke batrikaka mpena biso ozo comprendre bon nga bien nango nga na sepelike ya des congolais moko déjà basi bakomi kuna donc c'est bon un mot pour Kofi Olomide retour à scène na niveau ya Afro Arena papa yoko molobisanga na bato nyonso boye finalement nayosala émission ya banani tenatuni un mot étant que congolais ape artiste musicien wapi yosala Kofi Olomide tomoni annoncé grand concert en 2021 à Port ah ouais le grand mopao en tout cas courage
tu peux avoir bonne chance, il faut simba. Il faut simba parce que les gens ont besoin. Les fans ont besoin de pour ça, le ministère va donc, courage na vraiment pas. Courage en tout cas, il faut simba. Ma bête. Un mot pour ma fanatique de la musique à maison, et surtout ça. Et surtout ça, un homme aussi. Un homme aussi. Il un homme aussi. Il y a pas tout ça. Et surtout ma fan de la musique à maison, mère. Au Balinga, nous partout de le monde. C'est mon machine. Il y a beaucoup de polémique. Abaninga na bato banina polémique. Wenga kwa ya te di. Wenga kwa ya te. Abaninga na polémique. Asuki na nga na polémique. Non. Bato wa WhatsApp so na berel bango. Oh, et puis que balinga yolo, c'est mon machine. Bah on a besoin. C'est bon de la machine. Alex, bon secret assez bon. Oyo, ça dit qu'il y a roule mais la musique à maison. Chacun n'a pas la poli. Oh, abanga wera mingi to linga wera mingi. Abanga makam. Question ya patron na radio ngano lotuna. Est-ce que là normal? Oh, abanga ça. Mais non. Bato musu ba s'inquiète, c'est bon le doyen des doyens. C'est qu'on a na ça na longa maison mais. Ting na linga kate. Wana secret na yo. Secret, ouais. Secret na ngezaka ke. Musicien faut garder bande na yo. On va misem souvent comment on dérouter au na bande ya boss. Oya na bande. Na bande ya boss ba ya te. Oya na bande ya boss ndenge. Yiso mona bande ya PDG na mino oya. Oyo sana. Bande ya PDG. Oyo sana. Yo garder ka bande na onde ba tsoana. Donc ngaka ko na garder bande na ngai na saka wana. Donc Nato sera le roi de la forêt 100%. Na respectaka ye. Parce que musala oza papa nanga eza mama nanga ya ona na pona. À part yango na musala mususu to na sala. Na yebi na mama olongwa te. Na fandi wana pona to travailler et même biso côté na so même biso. Ba sentiment na ba mbongo. Oyo batu bazanga nango. Balobi soso liaka eloko ekoki na mungongo na ye. Là yozo boulot o gagner ba millions. Nzambe lem sa bombela ko eleki wana. Kolula eloko ya mutu ya mabe. Baloba ko même na Bible. Wana za ya yozo lula po ngala on la salaire na vie salaire na. Secret na yo, on peut son la fanatique na yo parce que c'est bon de machine. Toi il peut côté ya maman Nzembo ben non. Tout le monde est vidéo mo salaki. Ouais, on a so confort mo. C'est vous ici leki na yo, frère na yo. Ou a pêché on dit album na ye. Ouais, l'idée en fabricasse. Maïso Fabo, ah, peut 50 sango. Na ebité. Commentaire sur en haut parce que ma chose pas. Ou t'aimes malamu. Ou t'aimes malamu. Et vous créez le problème tête à vous on dit moi simbi au prix au sali pêche même chouchou. Moi ni bino. Azo ni ngosale. Donc banzemo ba fidélité d'amour et simba. Webi na comme na combien de chants? Ça va 5. 5 ya mukiti. Moni siko. Na pena na répertoire. Na kipa ngote na mama olongwana na kena ngwana. Na kena ngwana. On a 6 chansons déjà. 6. Na oyo ça 7. Donc c'est na na Silisi Maloba. Ya Roger Bokana. Ma na DGTK. Bolima sike kokipe koko maya kala. C'est 4. Nzambaza malamu. Vous comprenez? Na Silisi ma na DGTK. Bolima sike kokipe koko maya kala. Nzambaza malamu 5. Fidélité d'amour 5. Vous comprenez? Fidélité d'amour 5. So vous voyez Balobi 6. C'est des chansons naturelles. 7, 8. Donc on a 8 chansons. On a 8 chansons na maison mère. Zoasiko. Zoasiko Badroumer. Na l'équipe. Badroumer Nyos. Attends. Tout. On a 9.
Oh, le répertoire. Dans l'équipe, parce que donc il y a ça cause à la fidèle. Oh bon. Donc on est fidèle dans le roi de la forme. On a comme dans 900, comme dans 8 chansons. Là on ne pas Fabregas. C'est comme on a. Vous comprenez? Mais ça aussi va tourner avec Bélo et il va autant dans l'orchestre. Moi quand comme dans la crête. Eh. Dans l'équipe on a répertoire. Na pesi fait na al campo ne mbote. Mais via ebike kakola leke na répertoire na ndenge yazaki na BCBG. O album na yemo te na ndenge yazaki na BCBG. Abi nombre de chansons qui nango. Na onga na nango. Sali. Na onga na nango. On a dit titre. Vous comprenez? Donc les obos t'as toujours ba fruit ya bien. Mon bon Fabregas. Félicitations à Fabo Maeso. Nzamba batela okaka. Na motema malamu ozala nango ayebaka koprotege abatela apesa yo sur longue vie ya kozala lisusu oza na baide ya bien akaye moko te ebele déplique pomba courage nzambe abatela apesa mayele lisusu ya travail Robino Mundibu Robino courage, nous avons fait ça, et belé sous eux, bah, on travaille toujours bien. C'est rigolo. Il y a mon chétan, Jésus de nuance, nous avons fait ça, et belé, abattre là-haut, faut attendre. Aigle, aigle, nous avons fait ça, et belé, abattre là-haut. Bon, garder toujours couleur et à Congo. Merci beaucoup, c'est mon machine du Congo. Mais il y a des sans pas citer. Non, comment va ça? Rédi à Missi. Héritier Gouti Watanabe. Comment on saute héritier? Héritier Gouti Watanabe. Nous avons fait ça au Ebélé. C'est le papa d'Héritiana. Ok, nous toujours le dossier. Musique à polémique. Abouo. Puis à tout le monde soutient la Congo. Sankara de Kouta, ça il live. Mon pour la Sankara de Kouta. À la maison, mais non, il y a tel qui va plaindre. Oh! Il te mettre là qui? Il est Sankara de Kouta, ton bonhomme, maman. Bien en live. Non, mais il y a tel qui donc. Oui, on est content, on a que Sankara ça la paix. Non, on a déjà actif fait. Mais ça tout peut mettre le roi de la forêt, tout ça va leader. Tout ça va leader. Mais ça tout peut mettre le roi de la forêt. Merci. Donc, tout ça va valider. Donc, c'est ça. Merci, c'est mon machine du Congo. Vous les cabotés sont des fanatiques dans le programme Nabino. Il y a une musique à la maison. Après, Simbo Tepa, il y a Yemoko. Des boss, des boss, des boss, des big boss. Abdul Hakim, Maboko Bank. Abdul Hakim, Maboko Bank. Double big boss. Après, si le roi de la forêt, après, c'est Bambo Tebele, la bonne sanité, maman la Chilo, maman la Mercredi, maman la Shekina, après, c'est Bambo l'île d'énergie. Donc, Annie Sabotou pour monter ma. Eh, la bonne sanité, Bakabana déjà. La bonne sanité. Mimi Manda, maman Cessé. Mimi Manda, maman Cessé. Na bosani te so na tali na États-Unis na zo mona ke yemoko trésor tika le mystérieux na pesi mbote pa ya Edikami na couloir à liwa Edikami na di na pesi ba mbote Héritier Mbui na Chicago Exaucé, Glady, maman Soudéji, maman Pasteur. Maman Tebele, maman Nakata Chicago. Nous avons battu la bino. Corona est repoussé en tête. Sika na bino. On a beau santé président Pichou. Mbongo, les États-Unis. On a beau santé. Trésor Nema. Patou Kapangala. Bardilo, c'est tout. Il y a Fabregas dans le baki.
et à la maboko non pas na mabanga na Paris tout ce qu'on m'a ça na comprendre déjà bougera déjà Bardi Los le président Golf Zola le président wa fan club salut la bonne sanité na pesi mbote pa ya le président Ige Malongi président Ige Malongi Maître Ninja na pesi pe mbote Maître Ninja Sikatenda na pesi ba mbote ya trop Odile Manzaka mwasi Nzambe Élisée Bokota Kotaskin nani sus na bonne sanité Bardi Lose papa bouger bouger pena so na zongi na kina PDG lycée Ekofo motema ya mama Eli Ekofo ya lycée Ekofo motema ya mama Eli Ekofo le président Lambert Osango président de tous les présidents le président Lambert Osango en beau théâtre donc nazomona ke awa na ba fanatique na biso o ba mona lobi mabe balimbisanga o pe ba mona lobi bien ba benga biso pona kopesa biso conseil mais États-Unis na mona yemoko Piroge Tingani et la mande lamba Piroge Tingani et lamba nde lamba moi mobali wana pona kolata moi ete na kokaka ete Piroge Tingani quoi ba mbote ya trop côté ali en tout cas na lela bino ya fort donc bolandaka toujours émission ya ye moko ye ngana la na mona ke boye garçon moko ya boga garçon moko ya boga bato lobelo mabe na pesa en tout cas bopesaka biso toujours baconseil polémique na musique tolingi yango lisusu te ezoportele biso eloko te ezopesa biso eloko te tokende na biso boye bien eso comme baparent bana baotala biso bana bakoli balingi su makambo ya boye te donc Franck Matuta na Paris Merci beaucoup, c'était bon de la machine du Congo. On va faire une chance de l'hôtel, tout l'actualité nous oblige. Musique qui nous dit à Moussa Nabiso. Biso to gena rappelé la musicien pour yoka au moment de Roloba. J'étais là avec Peggy Bokele qui était derrière la caméra. Thibaut Mon a prise de vie. Bon anniversaire déjà d'avance avec Peggy Bokele. Anniversaire Kalameng était Bokele et Peggy. Dans ça là tous à la bien boyé, tout à la normale. Merci à tout le monde qui me Kindondosi de Paris, Parigola. Balobi, mes hommes rekoyate Kindondosi de Parigola. On a compte à Peggy Bokele. Je vous aime tellement, mingi fort. Et puis, allez là vite là, tout le monde, ça l'émission, on a bien. Bromo Nango. Merci à vous, merci à Code Mondial, ya Willy Mouchen, notre vieux. Confinement, merci à Ange Mwaka, merci à Kennedy Petembe, merci à tout le monde, merci à tout le monde, je vous aime vraiment tellement. Merci à vous, à la prochaine base. Ciao. L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré na émission na yo. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.